chers téléspectateurs, merci. Et si vous avez Bolanda Biso, nayebi ke na minute opoto eza ya koyinda parce que ton biso toyaka toujours na maramba koyinda ende ka to lakisaka bino to pesa bino ba bilengi moko boye po bino boza voilà na moni mon papa mon boss David Evenement TV et si kazali papa merci beaucoup to continuer ka musala moko bunga bunga mais to zongeli sko masolongo ka ndenge ezala sans plus tarder na yambi invité nanga oh ngai na lingi ngana bino to découvrir ensemble quoi bonjour. Bonjour. C'est présenté public là au partout dans le monde. Bazala posa baye bayo, kombo na yo zanani. Merci vraiment maman Nanga Laetitia, babi grande journaliste la grande. Comme on a Orly Kanza, et belé babi ngana kombo Orly Mobutu, Orly Mystère, donc Orly Kanza yo Mobutu Soda donc l'artiste donc. Artiste. OK. Boyo qui est Orly Mobutu mobala kitoko boye artiste oza pembe nanga tozo kota pena na masolongo ka ndenge ezalaka bo découvrir na 4 émission oyo ndeka bolanda biso quoi Orly Kanza tokoko yeba public là ba koko yeba carrière artistique ya Orly abandela wapi Orly abimaka boye ndeke ou bien Orly pe azala na groupe mo boelelo ebimisi Orly Kanza. Merci. Un peu si merci na l'andignon sur internet au Bolanda Biso. Toyebana déjà. Toyebana rapé kaka. Pour ma campagne so ezalaka il faut toyebana ka. Carrière nangai na banda yango kala. Na banda yango kala. Na banda non na palais. Après palais na yako ko intégrer na groupe moto sangana baninga. Bato balo bateke no balo baka bongo mais apenda bongo. To sangana na baninga. Après wana na yaki ko intégrer na moneke musala fo mata musala fo évoluer ndé na yaka ko intégrer na groupe ya mama na ngai le yanda ya Bishop donc yende mutu a format ki penda mwana la kisake musala na profiter bon na pesa mbote pa mokonzi na nga shikite wana ba série wana shikite wana ba konzi bazaki belé mais auto zakine mo mingi na ba conseil shikite wana bankadra ki yebika kama ndenge zalara esenga tamo be groupe vandaki après groupe ko vanda nena obete fo musala évoluer na yaki ko intégrer na ko sa no ba bilo moto bando sa biso na biso après na ko intégrer na groupe Moroboye après groupe wana na ko intégrer pesu na groupe Moroboye ozaki simple tango tangi ki obanda carrière na yo na groupe ya mama présidente Léa Ndaye Sikazali na pesi bambote belé mais deuxième kolongwa pas Léa au lobby groupe Moro motangi yango kombote pourquoi Rodrigue Apoula, seigneur de London, Zamba Londres, Bambote Belé Place Oza, Moubalia Solo. Naibisayo et Loko Moko, Maman Nanga Leti, Natangi Bakomba groupe. Après la gloire, la gloire, Naiki ko intégré groupe Moto Sangana na Baninga. Après Wana, Naiki ko intégré Siko na groupe na Wenge. Wenge de Gabana. Na ko intégré na Wenge Kaningoloba, na Wenge après Wenge, ndé siko na minutes Osco na Orly azo émerger. Après wana na ko sala tolongwe kuna. To sala lo moro ezaya makambo to sala raba film internet. Mais Orly pourquoi au outil na groupe ya Léa oui bandi carrière na yo bandi wana directement oyé na groupe ya président Gabana on a pesi bambote belé Wenge mubimba na pesi bino bambote au humilité to moni apport na yo na kati ya Wenge ça était bien bande ko carnet barol na yo tellement bien et ozaki pe jeune o bande ko peser na Wenge subitement to moni o kaka boyolongwe Wenge ya Gabana qu'est-ce qui s'est passé là-bas kolongwa na tant longwe après malalement to ça la Ligue des Stars eza ensemble ba star to sangana to sali ba film to comment ozwaki tenter ya ko umela nanu pa Gabana po longwa na on comprendre ba question en place aux ali mais to émerger qui to pesa qui le meilleur pour dire toi ba soldat ba un bon soldat to formé par talara to formé par Bishop donc to yé to pesi le meilleur mais ba pesa ka koto yozo pesa faut rappeler retour comprendre si il y a reconnaissance na vie arabien mutu soit reconnaître on mutu soit vivre na batu o vivre na banyama to vivre na batu tant on vivre na batu faut reconnaissance vers batu wana na revanda be mal eto tuni o moni mutu na nzelo tuni andeni Orly biso Orly za bien tant mutu lo banoke Orly ndeni a Orly za loté oh bon yo zelo yo pour loté tant Orly yo kono matu na comprendre que yo pour loté donc non ça on va na yo to va na ensemble pour yo nienga na miso batu après wana ndena minute sko ndena za sko na Aigle d'Afrique
et pas président Joël Fuji. Par là, ceux qui n'ont landi yo, ou bien ma fan au Hollanda yo, ma copine privée quoi. Moi c'est Kitoko, moi c'est Lengi. Nora Dienge, la patronne, il est vraiment, oui, à Zoland émission ici Kazali, à comprendre que c'est comme si Bozana Barando Moko Yona, président Gabana, public n'a pas posa au claircir bango. Rando c'est trop dire, Moussalo to salarato, et sa famille, comprendre. Oui, la Kimbongo, moi si parce que dans le monde art, il y a deux choses. Au Batouba Senga Keba Longwa, et Zara moi si au bien bongo. Yosko Boele. Ah oui, n'a évité vraiment image ou vidéo, au pena bat baola nanga bien bazou, on pena bien comprendre. Maramo pena dans le loba, et ça sincère, comprendre. La catastrophique, vraiment la catastrophique, Niklet Moke, comprendre, Kana Sikre. Il y a ebi maramona lo bala shumurda comprendre ayebi a pesé grave ayebi ko wela na ebité nena lo ba Niklet Moka ayebi nga wele lote biso to wele la bio mona ike ba o bazawana na yo tellement bango bazo jouer koleka yo esenga iteka ozala wana tala bango moto vraiment ezate ba jouer koleka nga ite pour jouer koleka nga faut aussi surjouer na bango moko o bato tanga kombo muto tanga kombo na ye moko banganga naza toi naza o yazala ki président na yo président Gabana ex président na yo donc isa mabete pona kotanga yo potanga kombo na ye bon elo mo maestro loba Fabregas venangai elo mo loba Niklet Moke penda yebi makambo na loba comprendre Rodrigue Apula maître Lourd Mandembo nakati ya Paris ba yebi makambo yo eloko moko. On ne calcule pas les gens qui ne sont pas dans notre rang. Donc on a atteint autant à comboter. Pourquoi bino bozala tango za pembeni ya président wana ozo kumisa ye mais soko longo komi koloba komi na biso on ne calcule pas Orly pardon aza président oya sali lelo qui nous bien poto et yebayo c'est grâce à président Gabana. Je ne refuse pas. Mais lo nini yo na ye bozo wele la oshi. On a toujours dit dans la vie, l'ingratitude ne paye pas. On a les loso batunde baotalanga boy nabina nié que non ce qui n'était. Comprendre. Nabima qui na groupe wana. Na sala ina zala qui na groupe wana. Comprendre. Mais kobima nabima par force na ngai. Comprendre. To sali force ya groupe. Muna muto pesa les meilleurs nene bat bo se pe nango. Comprendre. Li kanza wenge ya Gabana et sala elo kote obima na force na yo. Tu travailles en groupe, tu payes ça le meilleur et à groupe. Mais les meilleurs en groupe, le président d'Azalaki, c'est le président Gabana, non? Le président pour la banane, il y a une bazana. Le président. Ah. Ok, mon vieux fils est Dungo na Panama. Mon vieux na Panama, fils est Dungo na Panama. Na lobanini yaya. Sikoyo, phénomène mon kota na monde na bino artistique, surtout bino artiste ya au Italie théâtre. Mingi beaucoup mi ko envier poto. Beaucoup mingi ko envier poto. Et poto pona yo, un jour yo penongo zabo yo envier poto ou bien on sera vraiment fier ya rozala na mboka na yo ozo se sentir à l'aise. Lorette Moupala la tigresse, Babi la tigresse, Lorette Moupala. Ko envier oui. Bato belé ba komi ko envier mais ko envier za mabe moni eloko non toyera non boy na TV toyera non ça musala poto pesa batu le meilleur comprendre o la ça o yoza batu siko ba koma koyana on esprit moko boye ngana bisa moni être un artiste il faut obotama nango art ba botama na on nzoto muso ko za botama o ko bote a mécanicien même ninga sala musala no santi pena o yoza ya ye domaine na ye parce que miso ba comment ça ni le roi yoka sangoke intel a kende poto okuna kende poto le yepes quoi ye à côté ce monde de théâtre pour akomani pour ba luka ba lulae ba lingae a kende poto tango ke poto bomi musala ngane tinga na yebiso batonyo so ba kenda poto artiste tout ba na poto ba na bango mabete ba sala musala na bango menga mno yebiso information ke no bango tout ba kufa ba sala su musala ti est-ce que zo yeba marambo ozo Oh. Nani oyo yebi artiste nini ou bien président nini ya groupe oyo yebi ana poto a osale loro ter kufa Amélie Taïboula katafumba numéro 10 c'est que ngana yebi président Douche kapangala zo uta poto azo yazo sala ba film na ye azo ke nango pe poto eza di sorte pe ke azo fula pe bana na ye ya kisasa wa na poto pe ba ye babango président la Duchesse sikaza na pesi bambo tebele ba se belé ba président po Firenze ba se belo ba
o ba 2 minutes ba ansiluzolo esika baza ba utaka poto bayaka mais ce que yo lobi ekufinde Amelita Ibula Katafumo numéro 18 balobi amer amakasi HD donc mingi on a royé bisayo ezati par respect eloba venanga la duchesse par respect on a grand frère Amasa nanga par respect na respecter mutu tout ba président tout na respecter bango mais auto ça ezap tolo bila mama musala comprendre bakenda na bango poto je ne refuse pas je n'en disconviens pas bakenda poto mais vu musala ko pesa le meilleur mutu muso comment tala na bisayo muso ko zakata mbila amata pena so benye katela biso mbila okata mbila kitoko zo sepela même kola komi na mbongo a continuer peka musala mbila na mettons mbongo eleki belé o benye kata bi am soko katela bino ka 3 étapes akitine avane na se olobaneni sinani oyo oyo sabino ke no a na tinda bino be lef na mo baya bakatela bino babongisa kitoko sinani président nini oyo yebi mais bazana ba miyebit ba na poto ba vandi em so ba vanda pena malili ba ola sungela biso tangi biso otangeli biso bango parce que em so bango ba miyebite opesi bango sous forme ya conseil je dis félicitations na batu oyo basala musala bien et je dis aussi félicitations na ba o ba bebisa musala po ba zalaki déontologie na mutuna e ezaleka ke fana ke poto pona tika musala pongande orline na bo solo na ke poto non ça musala na en bonne du forme pona mi musala donc ngapo na komi na poto kuna na luka nini nzamba sunga ngai na sa su musala kitoko mapona na longe na mboka na ngai na ke na mboka bapaya fona luka nzamba ba luka poto bato tanga ba kombo liboso ba luka poto so ke tanga ye mutu kombo te ngana lobai ka opesa biso parcours ya artistique na yo sika yo lekela na tangi kombo te non na tangi kombo ya président ya groupe oyo utaki président Gabana encore na tangi yango na pesi bambote ndenge mongo na pesi bambote nanga à partir ya États-Unis président Herman Kasongo bambote no esika ozali Kasongo molimo wana mutu nanga moto de moi président Herman Kasongo président de fondation Kanza soki lelo balobi etant que artiste na génération na yo bao banani oyo koko tangela biso 5 artistes génération na yo oyo yebi vraiment ke basala musala na bango bien ngor liso lelo babengi singa ata na nzonzingi moko et que batielinga tableau moko na bango pour na se préparer na bosser dire parce que bayaya wana ba jouera tellement bien. Merci maître Lourman Dembo na Paris et Rodrigue Kapula Niclet Moke Barabi Niclet Moke la catastrophique ba ebele basala musala to akana besoin ya 5 ya génération na yo 5 wana ne na lo banona 5 wana ndeti boina vandi bo liboso boina otala be masana nga mama na artiste joa makasi so na mina tanga 5 na tangi komona eta mono mabe mais tangela biso so yé pas parmi 5 oyo rotanga mabe ezate te 5 wana siko na comprendre na linga siko mukolo oto bando yeba ke 5 wana toto bando saba film so nga na jouer makasi ko leka mutu wana seke yaza elo lokola yo boyi ko tangela biso seke nga na sunga yo ngasiko nga na otanga seke ba jouera bien ko leka yo te nga na otanga pona nga joue bien na film ti lelo bon c'est bon lo bana tangelo ba komo ba nga na yebi ke oyo li kanza ko jouer na bango te eza lokola Azape génération non te aza génération morona yo mais yaza ki président na yo président Gabana soki a telemi azo jouer Orly Kanza ko jouer tableau na yo Orly ouais wana moko zela lo Orly ouais Orly Kanza oyo aza invité na ngai akoko jouer te soki ya telemi wana estali na ndeni na yebi jouer li na ye yango na lobike ako jouer ko leka yo obenge na téléphone yaka tournage oyati po abiki a jouer na Orly oyati bon credo. Ah? Credo, il y a groupe sans souci. Credo, il y a groupe sans souci. Ah, ouais. Na groupe sans souci. Bon, Pierron Dombassi. Aza grand frère na yo na monde. Monique ngana otanga. Bato yo moko zokoka même pas pour baleki yo na rejouer. Muta leki ngai ezaka muta sala film Jésus po ya sala film mwana nzambe. Yene muta leki ngai. Na monde oyo to sala biso nyo musa to pesa le meilleur. Muta leki azati. Po muta leki lelo ngana koza na leki. Comprends? Ngana koza na leki. Lo wana leki. O wana pa leki ba cha biso mbale. Poto bunda. Mais toza biso nyo sondemo. Orly, est-ce que yebi na musala na bino ya théâtre esenga kondima ba grand na ba vieux po kende liboso? Ngai pena franchement so tuni ba artiste nyonso bazaba oyebi. Na banga ka ba vieux, na banga ka ba grand, na banga ka ba aîné. Nga.
nyonso o azali boso na ngaza ne asala musane bien na banga na respectaka e na pesa e respect pour faut pesa mutu respect pour zongi c'est le respect Sinan mais neti ba o ba se respecter na respecta bango te nani wa se respecter early compte sunga public na o bazolanda yo nani yang o na une sauté à se respecter te ngana za na monde wana te comment na kokoyeba yo ndo za mieux placé ya yebi bango bani early compte ele chimbulu na pari azoyoka yo ayebi makambo to bunda nango trop basoda Chimbulu esiko zanga pe na pesi yo mbote mon frère siko omoni te ke Chimbulu ndenga Orlando wana amona pena ke Orlia e mabe na linema ngo tandis que bato bino boyaki kokuta na musala ngo bazaki na bolingo mais pourquoi la génération na bino boana bolingo ngai na boyi nani toza bolingo makasi si yo boyi président Gabana Orly Kanza azo boya yo lobi na wenge obimaki na ndenge na yo moko yoka nga tokosa tosala film tosala ba film biso nyonso mais za na kati ya film musubo sa yana musu sala maboke ameki osala ameka ko jouer bien mako kangote aza muta maboke amesana trop na dans maboke c'est quoi il y a une différence so na bato ba na poto ba yebi ba na poto ba yebi so lobi ke ngane na awa je vais au cinéma tant aketa la cinéma. En tout cas, le monde n'a jamais acteur bamati likolo ya podium bazo jouer. Mais sur le bin non, je vais au théâtre. Alors que ne acteur bamati bazo jouer théâtre. Il y a une différence. Donc au ça cinéma na muto ça théâtre et ça différent. Pour muto théâtre ba nduluka ko ça ba parce que ngana lingi o pesa conseil na ba vie na ba master na ba petit wana ba yebi kuna ko jouer te pesa bango conseil. Le seul conseil on a ko pesa na bato ba jouer non bien te et ça vandisa moral na yo, vandisa conscience na yo, tia musala na yo na place. Po oyeba ke onga na osala eza makambu ya solo. Comprendre? Kobuka na te, blague à part kobuka na te. Mam o na osala eza solo on vandisa conscience na yo, zo musala na yo, répétition bandara 10h kende 10h, 8h 8h, 7h 7h. Et si la R et si la ngane na nga tambule beti na kenda na répéta. Nano yo yebi atambule beti kenda. Ba ebele. Ozo boyande kotangela biso mabe na yo ozoloba bien mais ce que soki komi na moment te nga na kotanga te po nga na yebi na nga makambo wana te yo siko onde fo tangela biso na ngo alingaka musala te soki mbule beti akete baze belé balinga okenda bango ba repte ba koma bangonde bangonde ba minene so amoni place bat baza ba et puis bat nous ba bosanaka or eza caractère ma be place bat baza yo ngo saba minene mo mi lakisa yo oza yo tozana mayo dinda oze lote banda lelo timgo nga surtout na kanda bat misuba benga balobana batu yaze lote yo zanini mukusi arrivé là au PDA balobano ke eza lote oh nga ba arrivé nga bat misuba ganga ke bakanisa lo wake non nga tolito beta na makofiti batu misu ba écrire ba makelele roi nini yo lo balanga zelote yo no banganga era batu misu nga kota na groupe ba ana tatouage tina liboko mais asalita abeta tatouage pa mona Orly tika boyko tika boy nani ngonda beta Orly est-ce que yozo oyeba mambo yozo lukao Patricia Ntseka la patrona Ntseka ya ba Patricia oyo ka makambo Orly azomema biso nani Orly akenda na ye déjà pene sika babetaka tatouage babeti tatouage po envia amonaki yango pa Orly alandi yango envia ngai inutile otanga bakombo na otangela ko na osala émission nanga mais na osala émission batute pona lobela batute mais ba miyebi place baza babeti ba tatouage pour Orly Nicolas Mo qui est témoin comprendre Laurette mon pas la témoin. Maman cite qui sont pas moi si à convoque qui sont pas babi moi si à boss à boss. Bandi ma pas batouté. Ngana na vena ngamo junior malaisa kangi kin na minito junior malaisa na benga batu ba e ba kututé lo roté ta mona papa lo roté na procho pe na ve solo la na ve mais lo ba comme ça veut bien propriété privée ba na lo ba lo ba mabe pona Orly mais nzambe aibika ko confondre ma be batu. Ngana artiste ngana jouaka ngalo ba mingité musala nde tolo baloba mingi te musala nde lekela maloba musala kaka nde ninge bayebisaka biso toujours pas ma copine privée la patronne wana Laetitia Ndongala nda lobi Nora Dienge kolo espace ya kitoko boye vraiment ma copine ba gros bisous na yo siko zali mot de la fin au PSAP ba invité na yo ba 8 ans ya Rolanda yo na émission oyo pesa bango ba mbote après au pesi mot de la fin ngeza kaka to parler sur na ebi ketende to lobeli makambo pona musala
mot de la fin nangeza na osenga na ba artiste nyonso o basala misala na bango bien ba continuer ko œuvrer basa misala na bango kitoko na ba o pe bandeko basala misala mabe ba bongisa poto sa musala bien poto bongisa culture na biso ba mabanga na yo ouais ba mbote na ngai belé vraiment na ke vraiment na pumbwe musika na pumbwe penda musika na ke na moni Rodrigue Apula na Londres comprend Rodrigue Apula na Londres na moni Niclette Moke la catastrophique canne à sucre la choumourda donc Niclette Moke donc moi si moro bien maître Lourd Mandembo JC Mangala na Suisse Laurette Moupala Amélie Taïboula kata fumbo numéro 18 Nicole Achiki Yuyu Achiki Eric Chimbulu na Paris sites qui sont pas Marco Prêtre Massanangai donc Pichu Batoba Belinda Lassura Amélia Punga na Afrique du Sud Patricia Punga na Brazzaville Bruno Kabang en Afrique du Sud Chibo Apula le nom le plus cité Chibo Apula balobi sans oublier wana na bossa na tena bandela yango Niclette Moke la catastrophique. Tant bête là comme moi c'était pas na poto ba comprendre que non Niclette Moke la catastrophique. Ritz Bilonda balobi ya oloba mingi ezate RB vraiment donc ba to baleke belé merci beaucoup boleke belé car ndenge to lobaki to bandara pe to suki saka to komi na suka émission na biso merci na batu mingi o bazalaki wana kolanda émission na biso na ebike ba abonné ya site na biso David Evenement TV bozalaka toujours wana kaka bo sabonaka na site ya munene oyo eza David Evenement TV merci na invité na biso Orly Kanza o azalaki libre oui c'est mon boss na pesi boss Nabiso David Evenement patron de patron babi chaîne oyo ba tout continuer ko s'abonner chaîne oyo Nabisa bino est mystique mystique donc David Evenement oui merci beaucoup to clôturer émission na biso bo continuer car toujours ko lande émission oyo ba mbote na ngana na obandela lisusu mon vieux fils Edungu na Panama Panama wana esimba mina maboko ya mon vieux fils Edungu na Panama Dadi Sasa na Lyon président ya FC Renaissance Dadi Sasa na Lyon to lo ba lisusu nini quoi le reste à suivre quoi.